bozomona nga na biloko misato na maboko monsieur oyo batambolaka toujours na butu baza ekiri lisusu ekiri le noir nde ekiri na bango bozalaki yo na mura bozoyoka ye moko alobi bazalaki na moninga na ye mura ta mura wana aza ya unité ya armée te me eza mura ya criminel bandi na bango bazwi libanga oyo ntango bakutani na mutuka oza criminel te ozaka moyibi je crois que bozolanda discussion ya ngai na ye alobi aza criminel te azaka moyibi bakutani na mutuka moko balinga bayiba mutuka wana bamoni ke chauffeur bambete chauffeur batie ye biloko na balabala po aleka te ntango batie biloko na balabala aleka te bazwi libanga oyo bozomona oyo babambi na vitre et le chauffeur a se perdre a telemisi mutuka dans la telemisi mutuka monsieur oyo akoteli na kati a partir ya vitre akoteli na kati ya kanisa kaza ye moko yeta bendi na kati ali baninga na ye baye ba binisi muninga wana monsieur oyo azui muninga yebisi tiens bon ali azui tournevis oyo akotisi ye nelongi je crois que azaliawa akotisi ye nelongi ekoti mpenza distance oyo vraiment basuki banini nazo comprendre même te mwana oyo mbala na mbala bakokanga ye akokende akozonga tu oyo touti okanga yawa ça fait même 5 jours mama na ye alobi loko azokisaki mutu mama na ye alobi preuve eza te ke ye nde mutu azokisaki ye bon totali l'élément vraiment valable ezalaki te totiki ye touti kotika ye ça fait 5 jours parce que basambelaki ye balobi non ye mutu azokisaki te mutu mosusu ye azalaka na ekiri te azalaka na ekiri te mama aleli alobi mwana nga aza mosantu mais mosantu wana ça fait 5 jours ou 4 jours yango lelo tokangi ye lisusu awuti kokata basaki bazalaki 8 personnes tokaki 8 personnes ekiri na bango allez na 8 personnes tant bakati bana basi wana sac na patrouille ya police batangi ye lisusu oyo balobaki ke ye ayibaka te asalaka mabe te etango badaki kopere bazalaki na machete na bango mais lokola ntango batangi ye bakutaki ye na machete na maboko te baninga na ye bakimaki nango oyo abwakaki c'est ce que bomoni ye mais vite aza sa machete mais azopere na machete. Balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision.
Et ça, moi, Mikolo Belé, vous avez un avis sur le lot le 25 décembre. Tout le monde a bien presse, c'est ça pour le campement. Mikolo Belé, est-ce qu'il faut qu'on ait un cas de Mikolo? Na benga tabino soki likambo ezali soki likambo ezate na ko benga bino pour ani na ko benga bino po soki likambo ezali pona kotalisa mabe ya ba o bazosala bato mabe o police azosala musala azotia bango maboko pona kopekisa mabe na commune ya Bumbu. C'est ça que na bengi bino lelo. Leti bakoyo kangi bana bana ikilini te basali nini otso na moleto ba kanga nyama na kubo na baza bakuna baza ba criminel baza besko baza bana monsieur oyo bakoteli bato na kati ya ndako bato babukaka bandako na butu aza na ekili na ye ekili na ye normalement eyebani te parce que tokotia bango bacriminel parce que bazalaki na moko na kati na bango bazalaki na arme ntango bakoti na kati ya ndako ya monsieur moko bazwi nanu bebe na ye ya 5 mois bebe ya 5 mois bayebisi ye tozokata mwana oyo monsieur oyo azwi mwana atie mwana boye alingi akata mwana bebe ya 5 mois papa ya mwana tuni bolingi nini ole bokatela nga mwana moninga na ye mosusu arépondre tolingi mbongo monsieur wana abimisi saki oyo ezalaki na mbongo na kati ndako na ye abimisi saki oyo ntango abimisi saki apongoli bamoni mbongo ezalaki na kati directement baboki mwana na se babandi koyela mbongo bakoti na parcelle moko babizite yango na 3 porte oyo bakoti na machete oyo nde balingi bakata mwana ntango jeune garçon azalaki na kati ya ndako wana alingi sauver lisu mwana wana bakati ye loboko. Je crois que aza na hôpital baye kobenga police na ndenge population na biso ya ebengaka batu ebengaka police na retard babengi police na retard. C'est ça que tant police eye na kolanda bango mbangu nde etie maboko na monsieur oyo na lichette na ye na de preuve ya ndako wana na ba play oyo ya ndako ya bana ya ndako wana me mbongo na biloko mosusu ya ndako baninga na ye nyonso basi bakendaki nango. Aza vraiment criminel moto bozomona oyo parce que kokota babokoboma mwana ya 5 mois mpo na mbongo. Heureusement papa azaki souple abimisi mbongo wana abimisi mbongo na kati ya saki oyo bazwi mbongo na kowana bazoyela nde polisi eyebani bazoki monta mo ebele mbongo yango eyebani te ebaninga nde bakendeki nango ye nde akokaki kokima te. C'est ça que police etiaki maboko na le même jour pe le même heure ya événement ntango bazosala événement basi basalaki événement na kokima bazokima nde police ezolanda bango nde toyekotia maboko na ye na lichette na ye na maboko oyo balinga bakatela bebe ya 5 mois na play me biloko ebele il paraît bazalaki na mutuka baninga na bademaraki deja mutuka batei nde ye azangi moya ya komata mutuka bo aza na shoki na lokolo nde
tokangi oyo mpenza kombo na ye vraiment kombo na bango nazoyeba te. Mission ezali kanga kuluna ye toza na opération ndogo mais soki tokutani mpe na bacriminel oyo bazokotela bato na kati ya ndako na butu baza banani ntango bazoluka baboma mwana baza banani seke baza bacriminel. C'est ça que tokangaki yo lisoti na ye yango oyo balinga babomela bebe ya 5 mois biloko ya bato oyibaki na ndako de preuve yango ndako mobimba biloko nyonso eza te bakumbaki yango bami wana eza bozomona nga na biloko misato na maboko. Monsieur oyo batambolaka toujours na butu baza ekiri lisusu ekiri le noir nde ekiri na bango bozaki yo na mura bozoyoka ye moko alobi bazalaki na moninga na ye mura ta mura wana aza ya unité ya armée te mais eza mura ya criminel bandi na bango bazwi libanga oyo ntango bakutani na mutuka oza criminel te ozaka moyibi. Je crois que bozolanda discussion ya ngai na ye alobi aza criminel te azaka moyibi bakutani na mutuka moko balinga bayiba mutuka wana bamoni ke chauffeur bambete chauffeur batie ye biloko na balabala po aleka te ntango batie biloko na balabala aleka te bazwi libanga oyo bozomona oyo babambi na vitre et le chauffeur a se perdre a telemisi mutuka tala telemisi mutuka monsieur oyo akoteli na kati a partir ya vitre akoteli na kati ya kanisa kaza ye moko yeta bendi na kati ali baninga na ye baye ba binisi muninga wana monsieur oyo azui muninga yebisi ye tiens bon ali azui tournevis oyo akotisi ye nelongi. Je crois que azali awa akotisi ye nelongi ekoti mpenza distance oyo vraiment ntango alingi abimisa eloko oyo ebimi oyo etikali na kati mpenza elongi na ye nde na makasi ya mwana mobali abundi ti na kobenga polisi famille na ye baye kobima wana na kobenga polisi teye kokuta bango moko akimaki nde ye toretenir ye oyo je crois que bato mosusu boyebi yango eza biloko oyo bamelaka na ntango ya kokende kosala action na bango soki baza na bango basala pitié ndenge bozomona bango boye kotia moto eloko ya boye eleki me moto abeti moto masasi yango nde problème na ye me aza na badossier ebele bato bazolanda ye parce que asala bato mabe ebele mpe ndenge aza boye awuti prison ça fait 5 jours kouta na ye prison koloba ke aza moninga bakabakaba ifo ezala namonaki ye na bakabakaba aza na baninga na ye oyo ye asalaka na bango mosala nayebi te nakopesa ekombo oyo ezali ya ye te bon mais awuti prison mpe aprometre ngai ya koloba ke akei ndenge ya mesana kokende mpe akozonga cette partie soki azongi nakomona bato oyo nyonso bazalaki pembeni oyo basalaki ke polisi ekanga ye akolakisa bango nayebi te akolakisa bango nini nakomona nini nayebi te po aprometre ke akozonga akokota wi akokota akobima akolakisanga mais nayebi te 5 jours de pas de prison 5 jours ok humilité 5 jours bozomona lisoti na makila ntango mosu bokomi tuna abomi taba to ngombe nayebi te lisoti babomaka nango nini yo nde ayebi lisoti eza na makila bango baoperaka baza mibale
baopéraka na tunnel ya école technique ya Bungu, école ya Bungu na école technique na nsima na tunnel nde place bazotanga bato, place wana bazozokisa bazobotola biloko ya bato na patrouille ya police nde baye kotia maboko na bango. Deja bazaki bati bazokisi moto bazokisi tisi profenya wana nani akomeli biso te, mais toza deja na foot na ye ke akokomela biso parce que makila na ye yango tozomona moto azokisi ye tokangi awa soki amoni ye moko akoya baoperaka na école technique ya Bungu. Je crois que nalobi ke baoperaka na nsima ya école technique bango mibale. Oyo nde badiamba soki badiamba soki madiamba soki banini nazo comprendre même te. Mwana oyo mbala na mbala bakokanga ye akokende akozonga tu oyo touti okanga yawa ça fait même 5 jours mama na ye alobi loko azokisaki motu mama na ye alobi preuve eza te ke ye nde moto azokisaki ye. Bon totali l'élément vraiment valable ezalaki te totiki ye touti kotika ye ça fait 5 jours parce que basambelaki ye balobi non ye moto azokisaki te motu mosusu ye azalaka na ekiri te maman aleli alobi mwana nga ba mosantu mais mosantu wana ça fait 5 jours ou 4 jours yango lelo tokangi ye lisusu auti kokata basaki bazaki 8 personnes tokoki 8 personnes lekiri na bango allez na 8 personnes ntango bakati bana basi wana sac na patrouille ya police bakangi ye lisusu oyo balobaki ke ye ayibaka te asalaka mabe te etango badaki kopere bazaki na machete na bango mais lokola ntango bakangi ye bakutaki na machete na maboko te baninga na ye bakimaki nango oyo abwakaki seseke bomoni ye mais vite aza sa machete mais azopere na machete mais mama na ye alobi keno ye vraiment aza mwana na ye abotaki kaka moko akosala biloko wana te. C'est ça que lelo totie mwana oyo na justice papara na ye bakokende korépondre mama na ye akoya lisusu te parce que oyo alobaki na oyo lelo tokutani nango lisusu akoyoka te parce que soki ayeye mpe tokokanga ye. Oyo ye mosala na ye eza kaka basi soki baza likolo ya bamoto te mwasi azotambola atie kabelo na ye na motu soki kaka bakutani na nzela kabelo na ye eza wapi donc kabelo ya mwasi wana ezali awa. Oui eza systeme wana sa akutani na mwasi moko ndenge amesala mosala na ye 99 jours eza ya ye jour moko kaka ezalaka ya leta akutani na mama wana azotambola na ye na nzela komona kaka amoni na kabelo na ye tya na motu abandi mbangu aloba bandami ye mpe mbangu bakangi ye na polise. C'est ça que vous montrez à Bassi, mais vous passez bien et pour moi, ok. T'as bien le yango là. Ce qui est coûté nous là, ils en a cabelo, le pâté, équipe pour le capembe. Et ça, c'est pour la moto. Pourquoi c'est capable? À quoi pour même mieux? Bon, major, nous autres, on a des cicatrices, des belets, des tatouages. Est-ce que ça a une moto à boto la rande et ça lié bon moto à zapena pe mutamisala mabe en dehors ya boto la bakabelo. Oh, aza moto ya makambo. Aboto la kabelo. Aboto la watema. Papa na oloba. Moi ça nyumba. Moi ça oloba. Mama ye oloba oloba papa na mulo. Naibiti mama alingi koloba mingi nazosunga ye d'avance aza kuli na munene epreuve anapui bota
ceux qui balandi bakoki te bakozela yo machette baza bato oyo bazotia insécurité na commune ya Bumbu lokoto si tolobi Bumbu 0 kuluna soki tokute na bato boye tokoki kotika ete c'est que totie maboko même plaignant na yo oyo ayebi kabelo wana azali ta eza misala na aza muyibi akala d'avance ti azoloba boye aza mutu awuti mpe prison ndako na ye eza toujours prison nde place bakobima na ye prison mpo tala yango ntango abimi nde kobanda kokata bato kobotela bato biloko ya bato même dossier ya viol moko ezali awa na charge na ye mais lokola bapremier baza nanu kosamba nde yango moni na bimisi yango te mais aza vraiment mutu mabe ndenge bozomona ye ngana aloba bakangi ngai pambaka papa nanga nasali eloko te so pele azalaki nasalaki mabe mwasi andumba mobe tosoli ne passage ndenge ezalaka na 15 000 francs napesi 10 000 francs napesi 10 000 francs ve po esanga na plane boye mwasi andumba boye yango nabotolaki plante yango nazwaki plante oyo na mbongo nanga oyo azalaki nango na parence ya batatouage na ngai bango balifuenga mabe utala na kabelo lokola liboma oyo papa na ngai nazwi yango mpona mbongo na nga papa ese eloko akoepela oyo aza kuluna operaka na Birmanie sayo bato babotolaka biloko na machete plaignant na baplaignant te baoyo abotolaki biloko na kokata bazali mpe eza mbala liboso te bakanga ye eza mbala ebele basi bakangi ye et de plus aza na barelation par-ci par-là soki bakangi ye okomona komanda okomi ya mbete kote oyo babenga yo kote oyo babengela yo likolo ya kuluna oyo mais azocontinue toujours koopere na machete na ye ye ayokaka te parce que ayebi ke na nsima na ye bato bazali bato yango soki bautaka wapi nga nayebi te ye moko nde ayebi mais tellement eza mission ya police quelque soit bolobi quelque soit bogandeli nga ata bobengi nga na telefone nga nakosala toujours mission ya police mpona kosécuriser bato na biloko na bango bon bango c'est comme si bazondima opération ndobo te bazomona lokola eza blague tozosalisa bango eza intimidation tozointimide bango mpo ke topekisa bango mosala na bango et pourtant eza métier na bango eza ndenge biso mpo toza na métier na biso bango mpo balobiki baza na métier na bango na banani baza makasi bango baza na machete biso toza na mandoki opération ndobo eza vraiment oyo nyonso aza kuluna moto ya mabe oyo azotia bato na insécurité en tout cas soki tokutani na yo na cas ya fragrance okokende message ya papa ono mosusu ono bazwa mite bao bapara na bango bandeko na bango baotala bango sikola micho okopesa bango ne ono bazwa mite baosala na butu na baplaignant mpe batikala ngai mpona baplaignant oyo batikali oyo baye nanu te soki plaignant wana amoni motu na ye aya kocharge ye mpo apesa leta mosala sa charge na ye moto asali ye mabe parce que ye akose faire justice te leta moto akosala justice na ye ntango leta alobi deja ke azosala justice par rapport ya kuluna c'est que yo soki basalaki yo mabe bakataki yo macheti bayibaki biloko na yo omoni bango awa oye kocharge bango mpona baoyo batikali en tout cas vraiment ata balobi ke il n'y a pas de son métier métier na bino eza mabe il faut kotika métier wana baza na baparent baza na bapapa na bamama nazobanda na baparent na bango papa mama to ndeko na ye pesa mwana na yo conseil opération ndobo ezosakana te eza blague te eza komeka leta ezomeka bino te bino nde bomeki leta boyeba force ya leta me lokola bomeki leta leta akozala alali na ye me mokolo moko soki alamuki akosisa nyonso osali pendant une année seke boyebisa bana na bino tolingi maseki te na boye
kuli na bombe mango côté de comme matoyebi te mais bamisu bazoloba moto ayibi téléphone innocent ozokanga oyo vraiment oyo okangi lelo okoki korassurer population ni baza innocent to baza vraiment bakulu na réputé oyo bazopesa population bulu passe et puis na suka soki sopesa mpe numéro na contact mpona bato mpe misu baza komona ke baza na insécurité bakoki kobenga mpona intervention molière yo mpo olekaka na balabala oza mpe innocent mponi police interpellaka yo te soki police interpelle motu akoverifie asali enquête soki atrouve ke eza vrai akokanga ye neti baoyo nazomona innocent na kati te parce que baza na bato bafundi bango baza na bato bakoteli na bandako imagine to kozwa mwana moke bebe ya 5 mois bozwa ye bokata ye so bapesi bino mbongo te est ce que moto ndingo na kobenga innocent baza ba innocent te nga nazoyebisa bandeko na ngai ya bumbu numero na ngai eza numero ya kobomba na poche te eza numero mpona intervention na bino mpona koprotege bino numero na ngai ntango ezwi yango pesa mpe baza ta mosu atalaki te pesa mpe mwana na yo bakozala bazoforce porte soki ata mwana akokosauve yo akobenga numero na ngai ata 1 heure 2 heures okozwanga mpe intervention ya police ekokoma epa na yo numero na ngai ezali 084 23 83 531 084 23 83 531 balobi King France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien otala bémission ya bien King France Télévision. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé. balobi King France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien otala bémission ya bien King France Télévision.